Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Vous êtes dans 5 ans de prison. Plainte à Cardozo, plainte à Gabriel, plainte à Maman Kalunga, donc 4 personnes. Bon, tous les lésés. Parce que incité nier ce sauf rien. Bah, on a sonné l'autre côté, bah, on fait un bouton lenga lingi, via Moutoubo et talent on a na télévision, bon, on a battu le quoi, bah, vous chosifier Moutou. Et on a le avec la vie. Donc, on a un salon qui tourne. Tout si on a un mango awa. On a un bali, vous savez, Moutou mi balé, à un mécontent, si cosité ce qu'on a. Les photos samsala, il y a un banding nini, to garder, bande par rapport. Et puis le bas non mais toucher personnalité à Moutou. C'est ça. Si on a eu quelqu'un qui a na obomé na Moutou qui m'a mon bawa. Nous on est déjà à automne la maman wana zo ba maman télé ba c'est ba ya na ba tout ba mon is ba là. Mais na habité sur ba sur ba limbisa na bimina nga pona ko supporter ko mona maman nga zo là. Ba limbisa mo na ibande ko na ngisi. Ni tobi ke ndeko na biso fivete akene ba problème za vraiment makasi. Trop na terre le bagi ba zo ça. Tant que ba na nzambe te ba ko limbisa. On a dossier au moins on va plénière. Ba plénière ta fivete ba limbisa mimi nga na mona ya gabi chale. Peut-être yo lobi no ka popesi comme ça mais nga mona su. Nga na un élément na lobela SD pana. Biso tali be biso na finga SD pana na Toronto ezaka via. OK. Nga na sale ka Gabriel na zana te so muto sali interview Gabriel nga na check alité. Eza musala. Alors yo lobo linga. Deko mwasi pe ya mobali. Posonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli combattre là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont un kizamba, et kota qui libinja, pasoko, mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilonini, Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plante naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Déborah, sucre ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah kilelo. La sawa, kwa batu so cité na kati Cardozo toza na ye, toza na Maman Kalunga za na kati, batu so na kati. Keto kina ba ono respect ko. To kina ba ono boye, so to kina ba ono boye. Ba ko respecter biso. Ba fond devant caméra na bango bazo inciter nier ce sauf rien. Ba yo ka sonye l'autre côté, ba finga botu ndenge lingi via Moutoubo et talent on a na télévision, bo mo na batu le quoi ba bozo chosifier Moutou. Yo nga le on avec na bi. To nana musala no ki tournage. To si na nana bango awa. Ngaza mbali bo so bo Moutou mi balé, a on mécontent si ko cité so comme ça. Na to ba leki to ali boda, ça na fait ton so ba mo pena. Na loba na yo kokota likama mutu te ko loba na mutu te combien de fois ko sanga merci nana makambo ebisanga na komo sala ngo na sakita na bato ezali kambo famille to solo na famille nana mama poza mama fivete zat na la leki quelque soit mabe ezalaka quelque soit ba défaut ezalaka eloko tolukaka nde kimia po lelo oyo okofunda na ndenge boyaki na idée bongo bokenda ngo oui eza ngo mabe te donc tafingi yo mais na moment où toluka kimia na éviter kuna na kati kimia to atangisi na maya liso moni la vie toza na ngo photo ba lo to na mama wa sifet na ndenge afukami na kokito supporter mama wana te en tout cas nga limbisi yo moni na bimi ko na mai no tanga ni so na kati la personne beaucoup dans la caméra a sengi vraiment ya limbisanga
akokata oloba te baninga mosusu batikali makalunga bien retiré plainte te cardozo bien retiré donc toye kokuta nawa émission oyoki epesaki moto nyonso tukanda eza te ke nga nabengi Gabriel nabengi nani nabengi nga mo mpe nazaki surpris oyo omona bato baobima nga nakoka te plainte mais na moment mosiko nde tozolobela boye eza likambo nde oyo molobi ya koboma moto po aza leki keke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinganaka boye tozonganaka mais oyo lelo oyo tomoni ti bokumi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba boso batanga kombo na ngana bakomi voiture ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel pe na yoki kuna binana na obomena ngai moto noki mama bawa bimo omoni nde ba autombola mama wana azo ba mama telema na se ba yana ba tout ba moni so ba odela mais na ebite so ba nyonso ba olimbisa nga na bimina nga pona ko supporter ko mona mama ndia so lela balimbisa mwana ebande ko na ngai biso tout wana famille passe pourquoi tolinga to kota so passe monete plainte na nga moko Fivette na 5 ans de prison nde ba lobi nde ba meko plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à Maman Kalunga donc c'est 4 personnes oh toza lésé bato musu ba boyena monete il est atanga ko mona ayena jusqu'au 5 ans so apesi 20 ans de prison wana tam so Fivette yo mutu sunga mama na yo sunga bande ko no sa tam tuna bana tout à la rappel si matin on va baba buzo ba na télévision ozo le bapo yo ozo ba vie na yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ils ont lésé batu nani tibana nga baba ki mama o tiko tikate liza lobi ba obeta ye no batia na se liza ba lobi mama nga na obeta ye ki mama tango le ki déjà na bi tika obeta to perdre nini raison na biso na kende devant l'état na mema ba preuve na émission ngo awa na bengi katale ya nyisi na tonga na bise katale ya ba fingi na kuna concert na bino ye kuta ko kama ngam na mise na kongi na oke de parquet yaka parquet na oke de parquet ngam na mise na tonga bona yo mona pe motema ngo pe to botama na ngo salinga pe to mona pe Fivette ndenga lali wana mais à se corriger et te pe ba de mususu to komi boto yo kan to fingi comédienne moko to sangani to ko funda biso nyonso. Mais j'espère que Bino Moko va comédienne. Quand même, vous mettez un peu de Bino et ça c'est vrai. Pour moi, je pense que Bino Moko vous bimisa la makam. To bimisa makam na biso te. To bimisa makam na biso te nako ya mamupaya moko na lingie mingi. Moi pe makam na biso msusu bima yango wana. Nako mampaya mona lingie mingi. To fondi tam sungana yo na Remi na Mao. Tozo sola to biso na biso normal. Mo pas na comprendre que yo amutu nanga. Mupana peta mswaya kana epo ayiba makamna biso amimi makamna ninga memeli na ndimite ke nenga na sola na mama betenga le soni mo akati na kika bona pete na nguli solo ba mutu ka boko na salir ma non komona neti mo so na so tanga ba liste ba kombo ya ba abia utiki sasa c'est que kutu ya ka ba comédien aza na frente na munoko na maloba na ye abande ko so ko betela ye pa ye mbeke ko ndeko ko camarade usoka a sambi a sopi masolo nyoso mais malobia yana bino rope ko lelo to mona pe ba lisene mai ya ba lesbienne lelo pe to mona émission mo besusu o wato mama top na beso mbote siko zalo talaki na tongo eza na garçon mo pe na poto kuna bana wato ko beta na ebiete so to bilo tanga ye a mata na ebiete siko to yo che a kwa na eba même ba kombo ba tukuto o tatoni a oye ba no ba kombo ba to siko mo che a poto fule so émission mo ba ba sengi ba na ba tout le monde qui paye mon restaurant na présent la richesse et qui m'est conti qui bon décoration oui yango na pété pour ça wa a présenter besquise na ye la pe wa bile ki na soka ki pe mabe place na lobaki limbisa na présence na bino to soli esili ils ngi nango ikamuza ngo te tout ça sur bon terme problème ezaki na la richesse Teresia yambonga na silisa tant que moi na yo eloko mo par rapport ya émission o ba poser ki o ba question on a ébité mobile no obota na douté mais comment se fait-il que na quatre émissions on dit maki que obota na doutou maman nandima kengo par rapport à nini parce que yo yebi papa na doudou yo yebi très bien nandima par rapport à nini po mutako kananga sali kolote azo lingana lomna nandima o ya soloba nandimi siko bon balobaki bango mon balobaki likambo ngo nesi bango eza siko ndengo siko esali nini soke za bongo po doudou asa mobali akobotanga mwana nenga bali fleur nenga ko bala to ko bota na
mobali équipera âge à Moutouté. Moutou moi ça soumise devant mobali na ye. Ya moment te mabino boso so makambo bambela babela biso. To koma kondima makambo boso lo bato taso boke na ngoa. Ya ngona ndima kiki na bota na biso. Mais en réalité, na bota na ngana biso puté, na za na mosa biso puté, aza leki na ngana za ku collègue ya petit frère na nga pasteur du ko tanga ni basani examen de place mo ko to. Na tika bota na biso puté, mona na nga dulo kwa papa na dulo kwa azaka na ngola. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as pu bande comme sous au bazar na partir là. Na bi que déjà si dossier na yo ke na yo. Merci beaucoup ya pour tie kimia. O laxi ba ki bo mama et là tu mané ko lukande yango yo. Quelque soit dans la ki bo mama. Ba ko pe ba laxi na fiche flèche aller na flèche. Merci bo mama, ba ko ba faire biso respect au biso pour ça là. Donc biso to finga mututé. Na ba que ko mo amuke ba tu ko publier chroniqueur moko awa ya PD. Qui passe à chroniquer à tomboli à moto. Mais je vais publier à Herman, tant de bafinga Herman, va chroniqueur. Je vais publier à Kyodo, tant de bafinga Kyodo. Au moins que tout le monde va contre ma cannabis. Mais bah tu publier pendant chroniqueur mobile PD na PD bah bima bah ça rapport. Bah chroniqueur bafinga. Ni a pas tout ni a dit ça va ça on va analyser. Mais ceux qui qui bah publier qui sont nani comédien, quand on biso bah bon ma biso. Tout ça il va monter. Biso to ça na discipline na biso bango pe bana discipline na bango l'accident qui bon maman on l'accident déjà qui ya ndenge ezalaka pozwi makambo kwa Catalia pour vivre que Catalia za mwana to betsa na mabako maintenant déjà c'est kimia merci beaucoup Catalia c'est discipline makasi na benda ye pena litoi na tana kuzo ko benda webi obenge pena isi ya lobi makambe bena comme osala on Catalia na lingi ba scripté zala na nzela na yo moko sala ka chemin na yo ozana problème na mutu so ozaka to utaki boto kende na mutu boyo to songa na mutu boyo okokoma ngala zanga na ndaku na ngai azwa ga nonga déjà pas na ngazwa ndaku na obenge fani na okili kambo bono okili kambo nana bakosi nana no yena ndoko na yo ko expliquer nana ba lobi boyo au moins pas yo ko expliquer mali kambo ezaki ndeni pe banda ndeni kende na ndenge na yo tika batu bazana ndeni na bango yo zana ndeni ozana mo le problème so ozo sangana ozana makambe belé omona bakonike basangana ki bafinga ki fait moi mo sana au piriger à peine na ngoko mutasate baninga surtout muto yo azate ka biso bakomedi na mona ta chroniqueuse mo ke banda kama ilo mais biso to mba bi bakomedi bango balé biso pe bolandi biso ta bo bakomedi bondi biso ba caméra bebi ke bande grosso na makam na parquet voilà donc mutu akufa lisumu okasaka ninga moko yo kotembela sima na okola na yo ko la na kasho bimanda mutema libanda ngape na kota bon na limbisi merci beaucoup en tout cas ana Cardozo tozo mama Kalunga tozo mama Cardozo to kaka yoko yaki na kanda yoko tomboka ki nozo mwa tiki tango tina se pasa ki bo mama ya en tout cas to la sabine sous élément mususu zongi na kati to ba ba ni zoli kana ya na tournage malamu tokutan awa na parke toyeli mpenza nini bon eza juste naza na artiste comédien en tant que chroniqueuse kota baartiste comédienne bazwi problème kota bachroniqueuse mpe problème ekoye yango naza au milieu du village mpona koyeba ndenge ya koéquilibre makambo oye na deux côté nazona na côté moko en tant que chroniqueuse ntan makambo nyonso oyo ebandaki koleka na bainternet eza quand même mutu na ye kozala makasi na YouTube komona ye quand même alors réaction na yo envers baningano bachroniqueuse ezalaki nini mpo lelo oya ozwa parti na yo mpo defendre kolon te eza teke nazwi parti te eza juste lo moko epe biso tolika to omoni monde ya YouTube ezaka en tant que non na photo presse ezala na baréalité nango ezala mpe na bavitese nango ça dépend ya motu nga na koza na yo kilikango ya kovodor nake nango mpe shoshoso mais lokola nasalaka baémission wana ya shoshoso te na garde bandi parce que y a des fois baémission shosho nasala nga na koyamba motu exemple nga yamba même fifete nayambaka carmen odia nayambaka nanga balinga mais eza par rapport à ndenge nga na obanda poser baquestion na invité nanga et permettre invité aloba oyo asengeli et non à déborder eza mpe na motusu ntango azoposer invité baquestion azopousser invité aloba n'importe quoi donc
eza ndeti na sens wana mais quant à moi na kotenir vraiment rivière te eloko na osenga kaka bolimbisi oyo eleki nyonso na nyonso en général osenga kaka bolimbisi parce que ndeko na biso moko na biso alezaki bamama loko alezaki bamama baene na biso quand même bolimbisi eleki nyonso pardon libérateur tout mal pardon libérateur donc osengi pardon balisa ndeko Fiviette mais c'est quoi en tant qu'artiste comédien bafiviette so bazwi makambo lelo bamemi yango na youtube nde bakende nango c'est parce que bino bakomedi boyaki nango na youtube et par là en tant qu'artiste comédien parce que ntango basangani après oyo azwi oyo donc après boyo mpe bokutani na tournage mpe na Rémi Kofodo bokamatani bokei mpe bolesi mwa 3 états après bokabani en tant que mwasi par rapport mosala osalaka respect wana okoloba nini par rapport ça nanu eloko ya likambo wana ebebisi makambo bebisi barelation bato ebele mibali oyo bazalaki na confiance ya basi na bango baconfiance elongwe basi oyo bazali baconfiance na mibali na bango baconfiance wana elongwe ma okanga na koki koloba ebi place bato basangani bolingo ezalaka bolingo amour vrai na amour moyo ya lokuta mais soki ya vrai tomona bango bakendaka ntina libala mais oyo mpe ya nini toyebi te mais nini koloba mpe kaka teke no ndeti ngai ya defois chaque fois nazala na Kovodor elingi koloba teke so todeplace na Kovodor bomeni bolembi ale boleki te non nature nonga mela te ngano na mela nanga secret ya nanga ya oyebi nga lelo te oyebi nga banda kala tendance dibinga yebi nga maman Thérèse yebi nga donc presque milliers nyonso ya tête bayebi parce que na banda tête monde na mela te na mela kasi elingi koloba teke so nazana motu seke motu wana azaka mobali nanga non ntona azaka mobali nanga te ezake libako ebetamaki ndeko na biso baechese alobaki esalaki motu nyonso pasi parce que ekokanisaka atike nde meme nga navandaki kimia ndenge azoki problème mpe na relation nanga te na relation nanga mpe komaka chaque fois liste bimi bazotanga bakombo na bino nazozela nayoka kombo lokwa nayebeke nazalaka te na kati ese papa kombo na eselaka te na kati donc celui qui se sent piqué connaît l'affaire. N'a pas de côté, n'a pas de donc ça vaut pas la peine. Donc ezaka ke koyeba pe ko sola parce que kaka sakana Cataléa, namu le but celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Tu crois que Batinho soto ba comédien nyoso ba réagisaki ba se sentir piqué c'est parce que ba yebi ma bango que eza te ke ba nyoso ba yebi en côté. Ce qui totali peut-être bien sûr ba défendre ka métier na ba défendre kaka parce que c'est loko moko yé et c'est qui va défendre par rapport ya musala na bango par rapport à ba dire ngo ndenge lobami mutu mtozo ba dire na ndenge mutu balula ngo na ndenge na ko sola na ma ya ma o mo ndenge zabwe lodinga ndo sala kima bota za famille lo ndeko moko ko célébrer na koloba na mena nyonso esengaka bolimbisi oyo toyebi ke ndeko na biso Fiviette akende bapongomo eza vraimen makasi tokolanda te alobaki bazongisa ntango etoya bana na nzambe te bakolimbisa mpona dossier oyo nga osengaka bapleniate ya Fiviette balimbisa minenga na amona ya Gabi Chalese ya Gabi déjà kutu tozala na ya Gabi mpe tozala na Thérèse ya patie na se Thérèse amutake na ye ana en tout cas toza mpe na Cardozo awa j'espère que makanunga pa ye j'espère que batutu wana bakotia na sepo eya nango singa famille toza na besoin kimia ndako nyonso tu mwana azalaka na erreur en tout cas balimbisa kaka balimbisa ezalaka ke tomona ya mwana mama baekido wana libota koyona te botoza bato tolo tobe kolimbisa Fiviette lelo mpe osalika mpa motu mosusu ko papa motu amba bo olimbisa mpe olimbisaka yango wana mpeda yango wana aseka bolimbisi na nyonso merci tata mwasi asengi bolimbisi na nyonso to en tout cas bino bato tokolingaka sinon il faut regarder moi bande regarder limite toza ba personne publique surtout que toza basi toza pe na bana toza na ba relation toza na famille surtout et tout ça là vraiment bien ça fait très mal bandisinga YouTube mikolo na okota ngo pe ate ngana koka makambo esala passe tango tali boy makambo susu ezokitana ma miso oza ke ndeko congolais ozulo bana ndeko nuka apoye en tout cas je ne sais
pas jusque là na leki na YouTube te esanga mona passe eza peza mo passe bandeko to samsala to ye bandingi nini to garder bande par rapport et puis le bas non mais toucher personnalité à c'est ça c'est tout ça l'été ezali donc voilà merci pour nous de na ticket na parce que ba bazana kati ba habiter le pe vendredi ba keza ma ben mingi to kapé yaka donc faut qu'on plaider kaka faut plaider kaka voilà merci beaucoup merci ozomona quel que soit kofinga quel que soit nyonso tu wana na moment oyo tant tolobi que tu as besoin kimia olibota momimade yango tokotelema tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kozala boye mais eloko tozala yango important eloko tozala yango mposa eza nini kimia nde eleki nyonso tu toana besoin ya paix toana besoin ya kimia toana besoin te ya salaki boye ya lobaki boye ya kendaki boye ya kendaki nango ndenge nini ya lobaki boye na boye toana posa nango te na problème boye ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosia na se aza leki aza mwana libota tu posa neza na kati mais na moment où to senga kimia lekita surtout en tout cas toza kuna na kati boyoka message ko tu ekoleka bomona ko toana besoin de kimia voilà besoin merci bote na bandi ko Holanda biso na moment oyo na ba chaîne nyonso eza awa na parquet eza prestement na parquet par rapport ya makambo ezoleka donc ezosala passe mais tosana moko ya baoyo ya baza défenseur ya ba comédien fingi comédien to comédien ya aye na ngamu na yo mais ye moko pe aza wana ye qu'est-ce qui se passe makambo ezoleka na parquet ye pe aye kosala nini awa aye ka lokola lika Gabriel tumba to aye pe na ngamu bonjour maman bonjour oui santé Zamba bata mkemke tomonyo awa na parquet par rapport makambo ezoleka na YouTube so toyebi yango souci na ezani. Merci pour la parole. Tu es la parquet parce que biso bilombe, biso bato ko finga na vie privée ya bato. To bosana na solo retour sur internet to yara awa to ba vie. Moi 100 fois 10 francs au sunga na selon capacité na yo. Yo lo yo yela na internet to bosana ko mo toucher ba vie privée ya bato ko finga ka bato. Mbano na ngwezani saratola. Ezaka saratola. Mais saratola sola na ma message ngo sala émission. Yo be ba sala ka émission. Saratola ba yembelo banzembu saratola basalo be mission ozui memankolo kasi za bongoti libango ezui tchaku ndeke ko sekate yango leloti saratola sema parce que biso tu y compris na ngana omita na kati eloko esalami oyo eza mabete me pesa biso ka leçon et pesa biso pe ka mayele poto e ba ke vie privée ya bato ba touchaka ngote to ya to sabana les so sala analyse na obi ke Gabriel a joué kitoko te non ya na lo baté eza opinion na yo so ko bi ka lata kitoko te mam na ngai te mo koti na vie privée na ye et puis au fin muto za na laisse le roi époque ya Mobutu zalaka ma bobi l'époque Fati okomi maman Denise l'époque présent na biso komi mama au fin na combo très à l'aise au banga makambo te pour ani doka misalo pour fin ya batute est-ce que ba fanatique nyonso batala biso ba diaspora o nyonso balanda biso poto ça bon ba vie ya batute to balanda biso mama o poto pesa bon ba message na éviter o ekoma lelo mutacha na titre mutu na yema na titre fande mama o mao boye ata biso tout ba koma na koma non sala ngote parce que na yebi bikolo ezanza bena seza comité ko siko esani mama ngo mibe ko siko ekangi five siko omoni ke bana bolingo te bosanga na papa sala ka bakika ko finga bato ko sa be mission ninga yo siko za na passe bazawa nous mourons au beaucoup mis na TV ça va kangi mutu be bozong sa boye oya parce que ça donne na bino ça ndenge bo mesana ko finga ça na sens te nene boka yusko oye loko aleka Gabriel nde ya no e ko funda fife to yepe na ngamno na fife bosana ba ngana sangi sino so mi balé ngai to na saki droit de réponse na ngai na finga kete na lobi bien c'est fivet parce que to na saki émission na place Luamba na saki droit de réponse na sali sagesse na lobi boy na bi le loti mo kilesi là na tika lo bango mais na makamno na maboko ça dit to na bi na makamno na maboko na précisément mais na yebi mambo c'est la vie que ça finit ça me ko bimisango au moins na imayele moi na jouer na stratégie na bango moi ça na bimisa mambo na mais ya bien ngapo parce que banga misaka le mat au moins que ko wu me na TV ya mayele te ko wu me na TV za mayele te ko bebele za mayele te na so ba ka ta sage ne mission na salaki so ba fane ba ma ba mbia ka o soit disant bango ba ta TV ba
baumela omane mission kanga ça sur les mayele banga ba arrêter ba mbanga na ba ça sur l'émission mais tellement vile ba ba kala l'émission pour finga kabatu suka na wulu wala yango ngana finga ki fivete te na bi na fivete bien na bi lelo ti mokile aussi la non tika lo banga loti maintenant banga l'état et si li menace à suivre voice atindelinga dans atindelinga voice wana na bwa ko yoka masa moi pembe na antenne ça la moi c'était pour là on va dans le monde média. Merci beaucoup Néné. En tout cas on a commis place au commis. Na éviter pour les mon internet ba tout ba olanda biso. Quelque soit ma bezali, quelque soit to finga naki, mais to bossa la teke za internet. To ya aussi ça maram tout internet. To ya ko luka kimia na internet. To ya rapé ko mi bimisa na ba vie na biso ba secret na biso na internet. Lelo ni kambo ko eli wifi bet bakangiye, ba bendenga finga ki ya gabi, ba bendenga finga ki makalunga, ba bendenga finga ki dozo, ba bendenga amenasa ki yo Teresia, ba bendenga lobi ke amenasa ki yo. Bato ba otala biso, ba ebi bisa tout ça. Lelo pe nene pe ndenge oza pe boye eza likambo ekwe tant toluka moto eboma po yo pe osala pe mission moko boye mso ofinga motu moko boye mso oloba boye mso bapropos na yo motu moko pe te asepela nango parce que na moment nde likambo eza boye toluka kimia etake yo na bandenge bamenasaki yo na bavoice ndenge olobi wana na ndenge ya gabi ndenge bafingaki ye lokwa ndenge bafingaki batutu etake yo etake bandeko na yo etake nene oza journaliste kimia nini okotya na likambo. Merci Rémi. Tant na oloba nalobi bien ke toyaka kosala mosala toyaka kotouche bavie privée ya bato te maintenant récupérons lelo mo olobi alobi ke peut-être naza na belema oui peut-être yo olobi noka popesi conseil mais nga mona suna nga na élément nalobela SDP na biso tali bembiso na finga na SDP na mana Toronto ezaka via Gabriel nga nazaleka Gabriel nazana te so moto asali interview Gabriel nga na ye na cheka te eza musala alors yo le bolingaka wera nga bina ngashi yo bi wera mba kitoko shibe mama bena na tante yo fana nando contredire ngo maman to se comprendre place comme ba comprendre magana benga mi mukala ba bayebi so na mukala Gabriel ya pa me posa carpe lolo za États-Unis agriculture nyo se makambo ba yebi vérité ba mais ya mapeza ni oteki to finga mutu mobo na vie azana bana ne ba koli moko na poto mona chassa azana ba parents azana ba famille lelo ba malade ye ba tension mambo belé fait que mutu likamyo surtout na lekisi likamyo surtout na lekisi likamyo non Rémi naza mutu naza mo santé ndolo na ko beta lobi ba maintenant comme na niveau ba ndeko ngate pourquoi l'internet ça la clic bana. Merci beaucoup na moment oyo ekwei déjà ata to baluki ata to lobi ndenge nini etake nene etake fivete ape ndeko na bo vanda pe bokabola ata moi vert parce que na moment oyo to luka nde kimia etake nene o raisonner ata moi vert bokabona wana kimia ni yo ko merci Rémi soki na oloba kimia na raisonner vert te poto ya fanda ka fingi Gabriel a raisonner vert wana na kutu leka na wana ko raisonner kutu tiye so wana raisonner na mutu mais pas mais ça ke toza batu na samoyi ngana souhaiter les prison aza mutu na bana mi balé ana mama na yo suma vous comprenez ngana osenga bande ko na misato na bandi na ya joli na bandi na dozo na bandi na Gabriel bayo kamawa balimbisa de façon qu'il y a côté na prison té parce que ça côté na prison peut comme dossier malgré to côté ba prison té to yebi pe mo masola ba ba prison ndenge zalaka mais nzamba le kaka ntema na bango balimbisa comprendre tanga tibinga bon nganta na mama tangasa we comme on a bala musima kama ba ba vérité na tangasa zalaki bataki ta tangasa boye zongi sana tangasa wa kitoko te toya ba vie oyo mais lelo tendance ba banga kasho est-ce que on attendait ça finga ala ça finga lisuta pa na kasho apoya omoni lokuta mabete bate bela na jile tendance musika na lo bango lelo ya te pona obanga tendance te po tendance okelenge pai OK na mutu mo te pai merci ko pour les amis on fait comprendre ba mona tendance musika bati ko chier na musika na inventé te asa na respect faire ba tendance on a bateau le on a tendance on ba bêtise on ba ma asa na respect na batu na ye mutu nya sa tuté bon na ebité peut-être on pas savoir vivre pour ça moi groupe de sangani et puis moi mutu boy tu vois mais quand on a lobby que on souhaitait ndeko na ngai te lelo peut-être asa na prison on m'a ne baloba ke ozo balika mo au katimbeli ozo kaka makila et ça passe c'est-à-dire nzamba kota na mitema parce que ngana milicho na koko loba mais ba kolo dossier ne bana ba dossier na bango neti ngana para dossier na nga conclusion na ngeza kaka fo batela ngai 1000 mètres sans coup de pied ngana yena dossier na ngai mama voice parce que ngako na beta ko kaka na ebe na ngasi kaso na ngodi ba tuka ba bibo kizo beta voice kaka bwendeni wala sa risque na bi risque papa kwa nino sangelo tema to nyamile na ngabite akoko tinda pe mutu mtasolo likambu ya zongi sima mais mango ngoko 5 internet ba pe musuto lo bana biso nsi ko na ko se ya lo bene
internet te alobeli internet te naza yango awa eza privé moso place bato bamoni yo mabe ya je dois te répondre la richesse na bien alobi nalobelaki yo na internet ya kozongiselanga na internet nga soki fivete amonaki ke nga nalobeli ye na internet fale mawo aya ozongiseka na internet nazalaki menase depuis nasala mission ya bamessage ya kokoma ya tous epuis ndenge aza wana ayebi kaki nayoka voice wana nazwaka yango na récupéré na tiango place mosusu nayokeli yango place mosusu nde nazwi na garde alobeli yanga yango na internet te donc c'est que eza sérieux l'émission toyaka kosala toyaka biso kosala makambo na nko mpona suka nango tocrée baproblème tozoluka kimia na moment oyo eza likambo ya kimia oyo moko olobi yana ata ndenge aza na parti ezosala opasi quand même ya biso baconscience ezozonga ya biso po baa bandeko nga sikoyo nazotuna ekiri baza wapi nga maza omanga mane na ekipe yanga besoin namona ke nous mourons ensemble bata français balobaka soki nous vivons soki nous problème d'équité yo problème de fivette non est-ce que bolingo za te zana rappelo bango po local l'état pesa opesa so ba kombo ndena oloba tutu ko comprendre ma fille banda na ekiri o maso ekiri ba maele ba supprimer ba longo ya be mission na bango ya mafinga atikele esko libabe non les problèmes eza nini toza na besoin kimia kaka ndenge mama mawa lobi toza na besoin de kimia tokota kuna na kati tomeka na pe ko sola na bandeko mais tant que conseil tosala makambo na vie te po tosepesa bantu na vie la muka na tongo ya mawo sala likambo selo yo na 100 francs na ozwaka na 10 francs na ozwaka je pense pas fidèle à la télé te parle pas même pas pour la vie mais le quand on s'en a pas na sanga na remi na bi comportement remi na sanga na bi comportement na ote ko sala likambo batu ba mona nga na mecho sonde ti fidèle mecho doit pas fidèle memeli sko batu nyo surtout kolo moni kolo ba memisa ka saratola yango so fidèle memeli kiri donc au coup fa pour les kiri maga kiri fongola comme noto on a coup de ah ba yeko fundi mambo kiri te ba yeko funda inde par rapport à ba dossier yango na lobi ka te ba na ko sala ngo promi oyebi bien oui non no ba na sanga kuna fingi batutu bamonaki batutu bamona be mission notaka bakomba basite parce que l'été petit kuna fingi kuna fingi on le vit déjà au TNC batia 1000 mètres en tout cas eza bien par rapport mutu na mutu ape sa opinion na ito boyi kokanga opinion mokite mais tozonga na kati kuna toyoka makambo ndenge ezokende mais tozaka rapria nanga ezali vraiment beaucoup naza vraiment na motema ofungama na ndenge ya mabe te parce que so na bike akende prison na banga nanga mutu te babama akende mais loka tozaka na sa moyi tosala peka mabe noko mpe betaka libaku nosouetele fivete prison te par rapport a bandeko oyo baza na kati ya badécision baza nango ya présent mate la richesse akondeli batutu baboyi akoti na mutuka ke nazodeside te ke ntina suka bakanga mitema na bango nzambe ayoka akota parce que le seul moto atouche mitema bandeko amiso tozaka nzambe koko nakokenda bando oloba na yaga nake nalobi na mayaka lunga nake ezaka nzambe aleka ayoka ma aza motu soki mpe conseil soki kozonga te ntango anaske oni wana ekodépendre na ye selon ye na oyo yemoka ye. Merci beaucoup. Merci. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.